Congo France. France.com, site ya Kolo Masolo à danger, Masolo Kitoko. CongoFrance.com. Ok, merci très cher téléspectateurs. Nabi vraiment Boza Ebele Kolanda émission Nabiso na www.congofrance.com. Merci beaucoup à mon boss monsieur Josué Didi Lipumba. Merci beaucoup à notre manager monsieur Junior Bookson Boukassa. On peut remercier beaucoup à Jean-Marc Kabunda 520 gigas. Merci beaucoup à Apocalypse Bella le millionnaire. Merci beaucoup à Iya Willy Moucheni Balobi Kodambokoyo. Merci beaucoup encore à David Olito Motomoko bien. Merci beaucoup à Diesel à London. Mamé Miline Zembabalobi Motema ya tous pepele Ambetolo Malolo. Laurie c'est la Congolienne. Merci beaucoup aussi à Mopa Ofali et pardon. Merci beaucoup à Mopa Ofai. Failli quand on a mis tout ça on a tout bétendé moi solo mon pas au failli grosse mouline la plateau n'a pas zanga mon côté n'ébigué beaucoup tout na grosse mouline à yambeli binonan. Merci beaucoup encore à Mouna artiste et métier noir devant la caméra présent à caméraman tout y a internet Mouna artiste et invité sur au fond là déjà ma solo tout beta ma solo le grosse mouline la plateau n'a zanga mon côté n'a zana invité n'a José de Londres tous années déjà na katabaki nawa tous années mingi na inde tout beta ma solo mais quand moi déjà j'ai dit bonjour José de Londres. Merci, bonjour, grosse mouli. Merci beaucoup, José de Londres. Moi, Emonayo, na batunyo so bazwakata kolanda émission na biso monde entier. Ben, nzamba bate la biso tout monde sur lobby, tous à la pour tokumisaye. Trois rôles bapnezate donc to côté sara moli mon biso na kebonzambe pour yazam mettre les temps et les circonstances. Mingi o baleki biso na lochocho baleki biso na beauté baleki biso na ba grand forme baleki biso na ba palais ba moni journal leloté et la gite que no po biso to l'équipe bango so na nini ndeto kutani mais pour la grâce encore quoi donc merci encore na les bons dieux na commissaire kaka pour yina pesi biso sous paiement donc alhamdulillah wa ta'ala ndenge biso ba musulman to lobaka azwa lokumu quoi merci. Merci beaucoup José de Londres, tous nos mingi des potes bêta ma solo, mais José de Londres déjà mes condoléances na Congo France déjà et c'est pour ça que mes condoléances en dingue au père qui papa na c'est pas facile mais José de Londres tant ou ayoka qui vraiment téléphone est sonné bazo bengo pona papa liwa ya papa José de Londres tant ou qui appelle wana ça là qui on dingue vraiment ndenge on sala na ko expliquer te faut que muto tozana na même douleur ndé à comprendre botala kaka aza moi cité bo vanda kinayi au moins si vous partagez tout ce que adai au sentir ndenge sala ka mwana bon o ya sala yo abimisa yo à travers nzambe père pena ndenge to roba ngeno banzambe na biso ya se donc na koka ki ko meka ko digérer en côté quoi donc na miyeba il soute na sa nini. Mais on peut merci ming na Charlie Malula ndenga zala ki pembe nga pona ko assister nga pona ko motiver nga moral vraiment nzamba batela yi apesa yebele ayokela yi mawa ameka ko koksa ba posa na yi et puis na famille Malula mobimba vraiment donc merci na bango quoi. Merci beaucoup José de Londres tout le monde qui vraiment Zoya matanga ya papa to santa qui vraiment que José de Londres vraiment azala qui mingi mutaba polémique qui était prévané tout le monde qui tous les artistes et comédiens et qui là non seulement artistes et comédiens bah journalistes et puis tout zala qui bah quelques musiciens puis bah zala qui et là qui ça qui vraiment que José de Londres azala ranae vraiment problématique de José de Londres. Ben merci vraiment na batutu ba yaki ba musicien ba chroniqueuse ba chroniqueur ba journaliste ba présentateur ya émission na ba présentatrice tout au ba se présenter que na ba politicien mo komi ba lemisa to pe ba zwa ki tan commenter ba benga kinga na ba soda to ala na bango wana na komona mbala moko famille na ngai mo colonel Abdoul Yav na ba élément tout bazala ki wana vraiment na la ki toucher. Et on a vu ça quand bandeko nanga baninga nanga to sala effort ya kozalaka bien pour biso to te ya ka bandeko to sangisa ka bandeko to photos zalaka exemplaire nga mingi ba jijanga na défaut par rapport ya ba rôle na la ki kosala mais de moi-même ba to ba yebindeng na fonctionner après année na ba to muso ba la ki malade lokola ndeko nanga modéro to kana la ki sérieusement malade le même jour on a mais Asali est fort, na maladie na ya vraiment nzamba sala et grâce à sa bonne guérison. Na bande comme sou bazana ba voyage lokola sœur na biso Gabi Dona Gabriela, Maman Top, Maman Moindo, Étoile,
s'il adoré bandeko nyonso bazana Angola bakendaki kolela na petite sœur nanga Sandrine la coréenne na mobali na Josué partout place bazana Angola kuna bandeko nanga Sabuta Fumu Edita Fumu Papi Ndombele na Lubangu en tout cas tozana bino ensemble venanga Kongwati Sébastien on C8 malgré la volonté à soutenir petit nom mais moi contre temps on est ya qui tous ensemble donc où est important présence na ko consoler mutu bala ya kana après la rekunda raté où est kunda geza bolingo ko en a rien mais ko zana baba to bien au monde apena que no makambo l'équipe yango nazo si bisaka ba ndeko to zong sa idéologie zanga mbongo zala na batu donc vraiment batu tout ba ya kin ba comédien tout au ya Congo kobanda na président na biso masumu ndebo monaki yaki ti na comédien à côté lelo tous ensemble et puis na profiter na zongi sa ascenseur na ndeko nanga dadi di Kambala ndenga perdaki papa po bakufaki le même jour tous alaki na ensemble alaki pe na matanga vraiment courage na ndeko nanga biso na ende tous ma passa na minute yo na kata mutema et puis na robo sana te jeune frère na ngai Mastor auta okufela pe o azabwana na ngai ya Islam mais ngai na yebi ke non ndeko wana ke paradis pour le même jour ya kufaki auta ki ko sambela auti idi ya tabaski azozonga likamane ye pona nga na sepeli na ndenga kufeli pour amona nkolo mabe o nyoso ya salaki na yebi ke non nzamba limbisi donc ndenge tolobaka na Islam inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ok, merci beaucoup Kande Balobara. Zangambon Zalana Bato pour mon collègue Bembena et Komelo Kilote la Mambora Bato. Merci beaucoup encore à Mouna artiste et métier noir toujours continue ko beta ma solo. Président Ondengo Yena Kina après déjà tu as déjà papa déjà ça qui moli moné CP Mina King déjà si tu enterra qui est-ce que président oye kara pour na ndenge papa kufa ki onde président yeboué oye na moi idéologie les sous oye quand on a artiste tu as tu sur yesu na idéologie ni faut tozongi sali susu nzonzingi wana poto yebi ke banzonzingi ese kita nango donc bato ebele babenga non grosso modo nzonzingi ese kufa likolo ya ba internet to yebite artiste na biso ndongo yena kina wa papa déjà mama papa déjà si to enterra qui est déjà to yebite artiste oye li biso nini tanki artiste oye li susu ko sangana na système ya nzonzingi to oye li susu ko apporter en plus na oyezanga ki na ba artiste. Ouais, merci. Donc, en tout cas, na kana qui voyage au na préparé qui en hôtel et qui brisque. Yango mona qui papa d'ailleurs qui le 9 na linga qui ba bomba na tinga na ouais ça là que 2 semaines na Malili. Donc on a préparé qui en hôtel mais lokola na ye soda so bokutani na ye na bitumba ko lobate que non na kana munduki apamba ba munition tigala ki bozela na zonga na nous. Donc ça n'a pas effort le les aboulons na biso na la tsape que nous dans un terrain donc ba petit standard bazol de la moins trop pour na bango ba moni on peut coûter occasion à bien donc tout ça la effort tout ça la ndenge zali la po ya boulon na biso na sala que mission moko tout à l'heure na ser na biso mususu to la que pena ministre Rankin après ça ba quelques programmes donc ngana o dirige jamais na maboko na bango lo kwa bango ba tikala na mouvement ka bango te donc yebi kanga na standard quoi mundengo mona ki bande kona mutu tout au esprit na yemona ke no bro prise le za ba côté to profiter o comme moi rare beaucoup de moi nuance donc no pesaka moi figure un temps au salon mais ba remercier mais aussi la te na remercier pe batunyo so ya poto ndenge basangana kinanga de les premiers jours ndenge bazako motiver nga merci na pasteur Louison ndenge pesa biso espace nae o bandimi nae basanganaka de lundi à dimanche vraiment nzamba pesa ebele pona ne loko pesa été accéléré ka bandimi po bandimi ba ya na mabunza noko apayer ba kara musique na ndenga indusa donc ba remerciement na cour de grand Mobimba ko banda na pasteur na président na biso Michel Lenvo le grand saoudien na maire na palais na vena biso maître Raf Boté la moto gachi maître Dox Motomba Fisto Malula l'immortel capitaine Nabiso, Motema ya Sylvie Malula, José Carlito, Ndekonanga Alain Alino, en tout cas Vengando, Venanga Willy Mamona le Vengando, Ogi Poto, Batu tout au bazar cour des grands vraiment Astrid. La reine de Lausanne,
Lili Lema, en tout cas vous êtes tellement belé na robo ça n'était mère doublée maman Chio mère doublée mère Chio masananga pichu marron de luz masananga bigas lembi sami cointro na kata ba London papi kulambi merci yaya na sentir pena que no tuza bandeko na soutien na Rita Zangu la japonaise merci na Rita Zangu la japonaise bozo consolenga na robo ça n'était ndeko na DJ Papa Chéri ou ya binisaka Suisse mobimba soki ba fête na biso ali DJ Papa Chéri na biso suka na DJ complet donc batu tout Chantal Switzerland na ko bosa na te donc Maître Zephi j'aime mon mari Maître Zephi à mère Anto Yalo Mambweni donc maman Marthe c'est la voisine maman Natizia vraiment tous en abino ensemble donc Tony qui c'est mamuninga na ya sujud Alain Django le roi de Chicago masananga vraiment otika ki ba faire na pona ndeko na moni pena non tous ça pena soudain Alain Django ya Nelfi la reine Papi James le plafond de Genève na ko bosa na te groupe na ngai oyo ya WhatsApp ndenge bozalaki na nga de le début tina suka na ebité donc nazo sanga ndenga ko remercier bino ko banda na vice-président s'il te plaît pena donc na ebike to solo na biso mais oyo c'est très important grâce ya bandeko o ba soutenir ngati o moni na kitina kimia donc reconnaissance car ndeko ba senga na biso fona reconnaître bango donc ko banda na Joma Tamasikini poto na poto vice-président na biso gouverneur na biso ya Bopeto Pasteur Lebu Kanza Nzete ya Mbila Nzambe ya Buya Bosoto Nzambe ya B abenga na Bopeto na petit na Bogos Anderson tozana ya awa peso ba grand beauté na ko obosa na te directeur na biso ya discipline Simon Mbidi muta compliqué Suisse comme mutu montre bakabaka pe boyete papa kabaka na moi réserve Simon Mbidi Dira Makaya Marthe la voisine Super Lelo Anita Metapinga Lille Kim de Paris, Samouzo Lille Kim de Paris. Nako bosa na te ser oya groupe Mauti France ayeko kabola nanga mawana mobali na ye Sandrine Mputu motema ya papa Moïse. Nako bosa na te qui encore a peine ndenga kin Suzy Bantu, Fatou Kayembe, Thérèse Nana. Les belles vies belles candindi ngampeta na biso anuarite na biso mwana mwasi akoli na kibo moseka na ye tina 29 mo ayebi mibali te azalaka na mibali asuka na baona masolo donc qui encore Charlie Malula pas na groupe mais na boaki Charlie na ndenga groupe Tania Komanga pas ali major Tania Zolela abunga na remercier major Zolozolo Bisadidi na idéologie ou à soutenir ndeko na vraiment na ko bosa na te ingénieur Jal Kekita Jal Santerre papa ya bana na ebité maman Chantal yo umela na yo kaka maman Chantal la couturière vraiment kumu ya pape ou ya merveille kumu ya pape généré lulendo yanga ndeko généré lulendo venanga de gaz ba mwangai vrai nanga de gaz maman maman Yvette Lando vraiment Bill Gates généré Lulembe papi ngoma babingoma babi na Dublin babingoma na Dublin donc makamba forme soki simbite boblenganga poto bo sangana na Maron nako bosa na te Jean-Pierre Mbali le blédard na ndenga indusa tozali merci vraiment quoi donc. OK, merci beaucoup à Mopa Fayi. Les barons Mathéus ndeko na ngai les barons Mathéus on est ensemble. OK, merci beaucoup on est ensemble. Merci beaucoup à Mopa Fayi. Merci beaucoup artiste na habité. Est-ce que artiste na biso pe José de Londres azalara bozalara bina ba artiste na biso mususu ba artiste comédien na biso bazana poto lokwa ba Mike la Duchesse ba Hans Luzolo ba 2 minutes ba Meta ba président Caleb bienvenue tout Kebana ba ebele ba artiste na biso o baza kuna na poto. Est-ce que artiste na biso pe ozalara à bon terme na bango? Merci na Sami Mokili na ndenga yoka ki masango ya papa avant de se reine mobimba
pour partager douleur nanga. Merci ndeko nangai. Merci na Mike la Duchesse ndengo zo ki tana o ya ko publier ya ko transmettre message na bandeko tu na ba WhatsApp na ba Viber na ba Facebook. Merci na Apo Firenze Linko imasa na ngai ya idéologie o to fêter na yo même jour anniversaire na ba boîte. Merci na Janify na ndengo motiva ki ndeko na. Merci na sœur na ngai Lipati Denise Chipaka. Vraiment bonde kwa onde na moni yango sikoyo. Petit na nga feston tremblement vraiment Toza na yo le anniversaire na open na souhaiter ba bon anniversaire ba happy birthday to you. On est ensemble. Petit nanga succès Kasongo Diesel à London City, vraiment mon jeune frère nanga na mona ibena ndenge bozala bolala ki te pona ko soutenir ndeko na bino. Igor 2 minutes papa na Igor Mi qui encore nani na bosante ba Maxi Bundoui ba Irene Kidia ba Ritz Lubanzadio donc Jamolaï malgré benga qui était président tout pena je m'attends à mon bengité batumso ba bengi mais président au bengité mawatro yango plein zo dae pour président au salarié petit nangai Blaise Ntsakala na molonga ni nayo tous ensemble bota opesa ngandoi trésor loi LL osomona masolango ndezala kabo trésor loi Yamina na sepeli trésor loi salle intervention tant on prend tikali poche vide ezala rande bongo trésor loi merci na yo di chakalambi ya kifukia di chakalambi petite sœur propre Laura la patronne na sepeli pena na mon code yaki pa Kaluji et ça lit bien donc merci beaucoup, merci encore à Diesel à London balobika na London City na Victoire Place la grosse moulée na se retrouvera moi ba colina nga moi Pacos merci encore à Diesel à London artiste na habité vous a tellement ba artiste belé oh vraiment possible que libanda mboka na biso pourquoi pas producteur moko pour producteur pe belé baza libanda mboka na biso ba place boza on pourquoi pas un producteur moko ou artiste moko pour côté les manabino de quoi tout ça ba artiste belé il faut tout sangana pour na lokumu ya mboka na biso puis pour na lokumu ya musala na biso to tombola lokumu ya musala na biso awa pourquoi pas moi producteur ko sangisa bino bo jouer ou bino moko pe o amoni ke asa capable a sangisi baninga bo jouer pour na kokolisa ka art na biso. Mama question wana zonga moi trop ba producteur wana ba koma ba producteur na musala na bango wana ba ko négliger boulot na bango te so bazana besoin ba to ba kende de l'avant biso mo ba acteur souci na biso ezali to évoluer lobby to comme ba grand cinéaste c'est le quoi bande comme soupe et puis tout ça la makambo minene mais so rezo sala maté makambo e comme na ba niveau mususu quoi donc internaute ndenge e bebili wana na yebite fonza mega yemoko aluka moni bablo musu ponanga na mona keza makambo temps et logo ne logo zala na tanango liboso bizere soto bandaki théâtre to yaki théâtre ya likemba mais après ernzonzinga ye ko mona ke no bon na minute oyo bato ba se retrouver mais tango loko les okende to ko zongisa ngote ezala makambo ya génération tu zo mona o ne bato bazo tourner boye ezaka ba sala effort muto na muto abimisa esprit na pour vivre wana mais comme moi passé l'esprit ezali ba masa mtsona mona ba ngolo kwa bande ko nga divorce na bosana ko tanga ipo alaki pena ko benga nga anytime basala be foro mona bango entre na cheval entre Mikili Chine Kinshasa bande ko ngolo ba mama Kalunga ko mona Chine Angola Kinshasa baleya banini basila ba irsil muto na mutazo bundaka kapo mouvement ezala ekweyate mais producteur ndepenza ntakuwa usala makamao mais bobisela ebulo bokotsa internet makambe koma ofele azala ko teka CD teka masute koma mutazeli film na ebo pirater yango bochango na internet botala ngo ofele pona ba sense wana ba ba récupérer donc ça moi passe yo zo récupérer ba sense na net au foot acteur combien ba to fil to tourna ka wana combien de personnes à 4 soko futi moko wana na talaga ba bango ba futa ba ona ba sense au récupérer aux $2000 mkoni na ba sense wana et puis ba acteur au pesi bango combien yo dépenser sous 5000 balles pour récupérer en camp donc nzamba sunga kaka aluka amema biso na bande mususu muntu komosala ka boulot pour présence ezalaka présence qui mate kombo ezalaka wana mais nzamba yo kela biso mawa nazo yo kela nde mingi baleki yo babimi mikolo yo ba na ebite so bazo se retrouver na ba relation
ou comment même tout ça ça la effort bachaika baye bon tout à la rande mamango yokene bandaka boyete et comme agipé le lopenzamba fongola na nzela ya musala ngo mingi toko toke libanda na nzela ya musala ngo mingi bazuma bala na nzela ya musala ngo mingi basombi mituka et mbongo ute pas producteur te kana ba relation c'est comme si ndenge bino pe bosaka boulot na bino we soko bito landa ba salaire ba pesa so na fin du mois au tika au sakuta même pas une semaine aussi ça aide muso kan tsuka ngona na ba transport okendo luka muto posa l'émission donc on se retrouver te so bozala wana par la grâce de Dieu au monde roboa ka sere na biso mama Emiline Nzemba na kata ba London motema ya vena nga tous pepele ya mbetolo pona aka vena nga ya idéologie ngam na banda vi wana Diezo la London famille kuto vous comprendre wana banda ku ngap na batutu banda ku famille donc on comprend donc grâce à babango ndozo mona nzamba otsa biso loboko toyeba ko solola to bongsa ba relation bah mon général grade à Kumbu malgré moi kala mais privé à idéologie bah 5 Kumbu bah tout vous comprenez donc bah massa nanga bah vite à Kaluji on comprend donc tout ça kaka tout soigner tout ça la on souhaite que non na ya ba pesa nga mais esprit kan nzamba sunga toucher mutema ya relation mugubu ko mikolo yo mon colonel bona bopa abimi moko abimi te mais azala bah bah comprenant raté que tout ça la na mon colonel bona bo ya belle de belle hein bango bazala à côté mona ba Rose Makiadi vous comprenez nako bosana te frère na ngai pe tozala de tout le temps de chaque colonel Freddy Lumbonadio na mama place bazali ba incertain na bino vous comprenez donc musala wana lelo ndenge to okena ngo boye bocha espoir te que no muto moko ya apesa mutata caché moko boye ko sepelisa po ça la boulot donc nzambe na sunga ba producteur baluka stratégie nini ndenge to mona ka nana takaza zo bunda na ndenge kaka po yemte ko la musango ya photo lo ba vrai makambo se lalaki ba tourner pe souté grâce à nana takaza nzamba che poa a inspiré na ba ndenge mo ba che batu moko bo ba soutenir ka po ya soutenir ba artiste donc biso tout aux à la semaine tous à la peste ma ba zolo bisadidi ba sima ya ba remake lola na ba ndeko mususu o ba salisa ba ndeko na biso ba film bango tout on comprend bango nyonso wana ba producteur wana tout wana donc les autres quoi. Okay, merci beaucoup à Mopa Ofaya. Toujours continuer quand on rebête à Masolo, mais artiste na muito comme vraiment que chuter pour tout clore na émission na biso mot de la fin na artiste Jésus de Londres. Oso promettre ba fan na et puis monde entier ni Jésus de Londres. Lobeza Nzambe, oza musana biso. Nasir bat ba comprendre degré artiste na bango ba changa poa surtout bandeko tozala bango na nord bazela ka te na ekshasa bo bando benga obwaka biso mais de prépetant tozala ka ba comprendre que non naza puissant nazala sonde nitenga na ne logo mombo na makila iberneko na nga frère na nga Ibrahim Kalemba place azali ayebi ke no frère oyo ala mutu mo boso to bito chai po makambo ko funga makambo ke liboso nga na naza artiste par hasard te ba masa nanga ba pichuchi tuka simple subira Coca-Cola gaz na gaz bayebi ba ser na biso Janine les jamamo international bayebi et puis na profiter na remercier Marie-Laure Mwaka atika kinga été vraiment tanga yuka ki matanga fallait que tout ça production moko na Belgique na mboka ve na Gaben Tokodi moto Japon gumba melaka motema Janine Tokodi azago benga nga anytime et puis asalaki vidéo oh bah tu nous soupe bah yeba ki makamba on a simane merci Marie-Laure Mwaka nako bosa na te ba internaute nyonso o bazan Europe na ebité soki ko déranger ko tanga lokola Congo Promo Rafingindu mon frère vraiment Rafingindu merci na yo na promotion ça la biso ba artiste donc na mandenga mabete polémique te mso mona que na vimbisi indusa biso ça sans polémique Rafingindu Congo Promo ndeko na nga Didier Masuki moninga malamu baye bagena tanga passe Nadine Masuki umela kolanda mbrite vous comprenez kolanda mbrite Nadine Masuki motema ya Didier Masuki ya yo yebi mukonga noko nako bosa na te mère na biso pe senga santage oya News de Star vena so zoro mabia la malgré zo wanga na meba tout ba ebisanga ke yonde News de Star donc Astrid Mulenda poitine électrique na ndenga indusa Astrid Mulenda na ebite soki na bosani ndeko mususu po bato balekaki bele bandeko tu bazakolela bango tu bakotaki Jérémy Luyeye na ndenga indusa nako bosana te
ndeko na ye mpe jetulu ye malgré akimanga na ye te soki eloko nini akimelaka nga nani so natiki te donc nabangaka mabe natika motu te masa na nga mayala mayalos ndeko na nga merci na yo toza ensemble Tony Kisema général Lulendo vraiment na kotika kobosana te kopesaka yo merci y a des gaz fait na nga des gaz ya papa des gaz comme ya papa ya mère veut toujours ndenge tozo solo là oyo to pompete ba émission ezebele bande comme sous tout à l'heure to sala na ravi kan ya mazo sala musala na ye donc Charlie kan ya mazo sala musala na ye mais peut-être de retour mato des annoncés na biso déjà na te zangu la japonaise na bosani so na pompaki bande ko tu ya Belgique nani na boaki te na bela wana nazomona bato bele Solange Diata na Diata grand prêtre Nes Makia di papa na Jonathan. Vraiment mon colonel Bonabo on est ensemble kolongona nga awa mbala mungu na okoma wana moi une minute kaka ya Kaluja pesa mo ba programme ndenge mouvement ezozalela pour moni ngana mingi na ozala te bangonde batikala donc na reme malula mobimba ya mukolo mère na biso Odette ya mukolo maman zala kande boye vraiment encore une fois tous ensemble vraiment merci là encore na Charlie Malula zalaki na nga wana le début jusqu'à ndenge na yeko zo avion général Lulendo Bill Gates mutuka oya ba congolais ba na ngote yango to réunir na ngoso na ye quoi voilà OK merci ko ya gobelisha na mwana na biso Ritz Anjilou wa bébé star grand prêtre ya ba bébé Suisse mobimba mongo te bébé wa legi ba bébé ti na Indusa Anji star merci ko ya gobelisha umela yoza mère ya ba mère na ko bosa na te Fifi la millionnaire Kadigasa big bisous. OK, merci beaucoup grosse Marien na nenga cour de grand Marien famille Lembo Mobima Gisèle Bongi Fatokoya ma petite sœur propre Sandrine la coréenne Mireille maman Nela on est ensemble. OK, merci beaucoup. Grand prêtre Mouna Soda Pico Soda Makas Igor 2 minutes naza awa na grand prêtre Mouna président ya ba cameraman Indusa Ivanda oya ko meka Mouna ko récupérer a na libulu awa ndenge grand prêtre maître pa ya ko bato ko kotise awa to ko bimise kuna voilà. OK, merci beaucoup Sotolandi vraiment président José de Londres aussi ça nous quitter to kindeka rapidement na ba programme pour to citer to clone émission na biso. Oui, c'est bon, merci grosse molio vraiment to bandaki no marambo to kutana na ville wa to aussi vraiment na numérique puis au moins 15 minutes merci batalaki ba mon mandé message ça qui circuler c'était Maurice Mokulu premier na kata ba Scandinavie jina mona mwasi moko ya mundo to tikala na ye à Ling Blaise à Ling les métiers noirs les cafés de Norvège quoi le programme ça nango simple né présayaki a rozon a valise mingi vidité. Vraiment, tout le monde il y a 5 épisodes Tabita, titre lango Tabita. Tabita pour na fabriquer ça yembi Tabita. Mais Tabita ça moi mo boué, abala na poto, abala pe awa. Donc Tabita tout dévoilé ce film était donc ba tout bana posa ba bima na film, ba contacter Garabiso na plus 243 89 64 36 268. On appelle le temps remixer bateau, on va ça l'équiper pour matangé les toujours na boboto ndenge nzamba lingaki lika na boboto donc na moni petit nanga Jani Boyemba na chimé na ngalia na benga bango lipa na manteka donc Jani Boyemba na chimé na ngalia vraiment toujours vivre à époque ay moko Laura Jado la patronne Laura Jado la patronne bakolo babako lembe makamwa déjà ba tout ba beni ba pesa ndali pamboli quoi donc so d'ailleurs pour ta tangi combo na yo boye c'est que umela quoi. Vraiment baka kaluzaki wapi mais c'est pas grave namona disha kalambi oya gifukiadi libala oza respectable na poto mama Charlie Malula mama Abupia yazali mama oyo mukolo présence qui liwa sangwa liwa la première femme qui à côté pour consoler pour essuyer larmes pour dolorter c'est mama Charlie Malula vraiment vous allez maman star oh tout ekoya faut timba go star Baba magali banga na mangete là quoi donc ba lobina ba lobien ils a des votes pesa bango bango faut pas ça la ka wana ba lo barba cracher ba bobar ba n'importe quoi trésor loi la bébé na biso bébé Darel venanga Didier Masuki kumu ya pape
D'abord, ma kumu à pape, vitre de Robert Nengo Lingaki kumu à pape, Rita Zang ou la japonaise, malgré, mais on est ensemble. Vraiment, merci tout mon monopolisé parole. Tout ça, le bacan à lycée, c'est beau. Bah, ma sœur Koutou, bah, Mélissa Raban a ma belle été, mais tout le monde a ma belle, on peut courir. Ni ne courir sakango. Toi, il y a Tabita. Ok, merci beaucoup. Tu as Tabita, mais il y a plus de mingi. Tu as besoin, il faut payer un numéro, il y a contact pour Rolande, l'évolution, il y a Tabita. Tu as plus de 243, plus de Jérémy Louis et Fort 89 64 36 268. Nous avons la lumière de l'étendancier. Nous avons fiston tout les mots énergie. Voilà. Merci beaucoup à Mouna artiste, président de caméraman et Internet. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Merci beaucoup à mon boss. Oui. Oui. Serge Gili, donc merci Nayo, Sylvie Kabea, maman présidente Motema ya Didier. Vraiment na batutu ba contribuer qui donc nazo sanga nenga opé Sabino ba merci nako obosa te maman Hortense Motema ya Papitolas, mère Hortense Motema ya Papitolas, c'est vraiment bana poto mère Hortense a salé bino maison d'habillement ya souka so comme na ville borola taneng to la kana poto. Donc batutu on nazo tanga te vraiment bo tenir nga rigueur te na comme na papier te besoin na mutu ba émission zebele to récupérer. Merci vraiment, merci na batunion so oyo mususu pe bazo zelanga na kozonga na to remercier bino na ndenga ya bien moi fanta moi nini o pe ba contribuer gite bazo zelanga mususu po coller si la raté matanga pe si la raté ba mère bazaka na se mère double maman ya mère double mère maman ya chiyo yo tout ba Donette ba Francis bino tout mère double vraiment merci na yo ba kombezo ki ma Adrisha motomètre venanga Adrisha motomètre beba Adrisha motomètre yaya baleki yaya tout donc tous ensemble vraiment toni que c'est ma na chauffer tout à l'heure pour na moni nganzi colère bando matapo mais na cheka na c'est OK allez Marlène na France Marlène na monaki Witsina ipe na bosani yote Marlène na moni ba oncle na ba petit frère otindela nganzamba sunga bonde konde zalaka boye maman Chantal la couturière oya motema ya papa Fali. Ok, merci beaucoup. Allez-y, compose au lundi vraiment José de Londres aussi ces missions nous quitter au senti on va démarche aussi la karaté. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Merci beaucoup à mon boss monsieur Josué Didi Lipumba. Merci beaucoup à notre manager monsieur Junior Boukson Boukassa Ampero. Merci beaucoup à Apocalypse Bella le millionnaire. Merci beaucoup à Yaouli Moucheni Balobi Kodamboko Malolo et Loris et la Congolia. Merci beaucoup à Mamé Miline Balobi Motema Yabatu tous pepele mbetolo. Balobi Dieso la London. Pardon? Maman Maria Santa de Londres. Maria Santa, les Londoniens. Kanga Kumbona, Maman Maria Santa, les Londoniens. Maria Santa de Londonais, na grosse mouli peut faut sentir. Merci beaucoup à Jean-Marc Kabunda 520 giga. Merci beaucoup à David de Lito Babi Motomoro bien fana na Ngwende no Babi Dieso la London. Merci beaucoup à Mopao Faye. Merci beaucoup à Cathy Boko, les mères doubles, Babi Maman Mapassa, et moi sur Abotaraye Banara. Merci beaucoup encore à Mouna artiste et maintenant devant la caméra. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Quant à moi déjà, je dis merci, au revoir, bye bye. Congo France. Site ya Kolo Masolo à danger. Masolo Kitoko. CongoFrance.com